Fali de l'obéti ba concert, il n'y a pas si qu'on a jibé ouera, batouana nyon sur le loge, je pèse bien mes mots. Les seuls artistes au monde, à se mettre à Bercy, bazo tumba quelque part, bazo bête batou quelque part, mais à bêti concert, batou na kati ebele. Il y a des artistes, il y a Afrique qui a ça concert à bout. Jibé na ouera basala. Bino so boye bo diminer Fali. Na ko diminer na leader na mnaza kwa mwana lukunga na leader asime RTNC wa. Mukonza bagolwa. Ntoko sa mboka soni boy. Tonton promo na tunyo soko za pena mutu nganti. Oloba pena musique. À l'époque il y a Werason. Werason a un succès. Mais yemo rason la que musique na tsa na ghetto. Akena ko luka papa Michael Jackson pona ni. C'est des matalana po bachaeka. Peut-être ngai bimisa musique a Congo na ghetto. Akena ko luka ba shaki pona ni. Mais banda fallait bandi groupe d'accompagnement en 2006. Pour qui des ministères qui na TV na soit na le pays étranger ba que musique na na ghetto. To mona ba vantiro ko ba toto pour mona ba era na ba o mwana o gotier sei. So ba vendre la bo vendre la ka fali ça montre que fallait mutara en force. L'idée à Simayer Tense pour qu'on a bêti concerne les États-Unis. Na moni no analyse mo bovandi bino moko. Bo sala analyse, bo la sa côté positif, ton négativité exacté. Bo sala ko lobela ka fali. Suba mutu nyoso bundisa fali akweya. Mutu nyoso bundisa fali akweya. L'idée à Simayer Tense a sala campagne mabe apesa fali kombo. Fala lelaka na kombo nzambe oya sambelaka. Lelo l'idée à Simayer Tense akota prison. Et ça dit ma finga oya tinda batuba finga fali pendant des années. Et puis na succès et ça a réalisé parce que a finga fali abundisa fali. Oya ko so cet individu dans mon collègue artiste et musicien Fabrigas tala le long carrière nendenge sila. Pour la nina kota kana nzela fali babundisa ka ete botika ba misa Congo. Botika tala le ko la mboa so tala dollar. Ate eza problème ni. O moi mon ami kenyema. Mingi ata yambi mbwa na plateau na ye ata yambi ndakala akola seka iPad ne boy tala oyo nani alors que cet individu de mon collègue Emelia aya koloba fali eza pasi alors tonton promo lelo dynastie ezo kende na nécropole tonton promo yo saka na mboko na libanga no na kati obiko mukonza bagolo mawa asa na chance de. Donc, vous savez, il fallait ça la bouée, boche caméra. Fallait ça la bouée, boche caméra. Si au moment où yo, ba disque na bino dynastie zawana, ba boa ki ope na kati so i kombe de mabanga, ba bengo pe IGF, Gilles Alengeti ya ba journaliste. Ba concert a salité zo kisamboka sonne za ba concert mu konzi na bino ba golo zo beta. Ba concert a salité. Ba concert a mabe oyo ngo kitsa même na audimat ya musique na biso, même na Kinshasa a. Tout que non na Kinshasa. Mukonza bagola beti concert nini ya danger ya kitoko batu bache malade batu balati babilamba. Je pèse bien mes mots. Kobundisa fali te pona libala na succès ekosila na vile kokoma Yesu na kende wapi ye na kende vile kokoma Yesu na kende wapi ye na kende wapi ye vile kokoma bongo. Vous avez remarqué que l'idée de notre ta patrico partout so que nous kolbe ta bani. Il fallait même t'attirer dans défaut. Bah concert au Mukonza bagola to que le bête que c'est difficile de chanter comme ça les gens sont assis. Et ça ko ça mboka Sony artiste ba tibine lobaka yango moko atinda ba tuba bina te ba yemba te. Tangu bana wana ben poli de la presse ba ko finga fali ba ko cracher sur fali yo za ka wa pour sa concert et là. Lelo yo un légende le rôle vient na biso wana a betinze muna Davido tozo lukango on dirait comme kikangi tozo lukango to mona ngote légende munene a beti featuring na nani na Davido ti lelo na Kinshasa batu ba yebi nzembo wana. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez capté biso dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kodetox, d'essentiel de la presse, Koko Yaba Warrior. On a pesé surtout de tous les warriors du monde. En tout cas, je vous aime beaucoup. Votre pépé est là. Merci beaucoup pour continuer toujours à s'abonner. On dit, et c'est quoi ce moment-là que l'on a
ba warrior na ba warrior il faut que ça effort et surtout ceux qui besoin mon elongi na mingi mingi bokendaka na ko s'abonner na Elombe CC News télévision ya Clarisse Plasma boki ko s'abonner na chaîne na moko Koko ba warrior TV voilà et ko tikala ko changer kombo te et ko tikala ko changer kombo te vous allez toujours Koko ba warrior TV. Merci beaucoup na bino nyonso ndenge boponanga ndenge bobenganga soki likambo ezali Koko toyoki boye toyoki boye. Donc merci beaucoup na bino nyonso tout. Merci na les Warriors Suprêmes est actuellement na Côte d'Ivoire oyo auti ko la conférence de presse nene na éviter na illustration na montage kuna tant on a ba moi image ezo le ka sala bien parce que biso toza bato ba actualité biso toza bato to lobela ka fali pour pas toka ko lobela par rapport à musala azo sala donc aza actuellement na Côte d'Ivoire asali mbangé na conférence de presse. J'espère que botali bo moni pe bokoyoka ndenge Côte d'Ivoire ils ont valorisé Fali. Ils ont payé sa Fali le coup moupé l'imemia paix respect. Donc merci beaucoup na Warrior Suprême parce que au Kouta ba grand concert on est puis Côte d'Ivoire et yambi Fali pour pas épaiser cadeau oyo ba moni ba fan ba lobi en tout cas 3 arènes wana ont mérité en tout cas ezalate na artiste même y Afrique même y Congo. Et puis merci beaucoup na bureau mobimba ya Fali pour pas souler kauka pazuzu yo to so leki na yo to sepela donc to sepela wana koko ba yo ozala wana honorable fiston coloqué yo to pe so leki na yo to sepela wana pour mona ba image wana donc côté na biso za bata mayele pe ya bwanya les entourage ya babimeli bangi te les entourage ya ba pire petit, pire vieux, moukala, nous que la leader va citer. Chez Bisso, les Amoussala. Voilà. Fallait pour passer la Côte d'Ivoire. Alors moi j'appelle tous les Ivoiriens, achetez vos billets. Déjà, il y a un numéro là-bas. Vous pouvez appeler pour acheter les billets. Ça sera du show. Vous allez écouter la bonne rumba. Parce que quand on parle de la bonne rumba et de la bonne musique, on voit directement Fali Poupa. Alors, achetez vos billets et puis venez nombrer le 23 et le 24 Sophie Hôtel et puis Hôtel Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Fali Poupa sera toujours entouré Nabatu Yambongo. Et Nanabo Nanga Makambo. Patrick Moto Yambongo. Patrick Bakala. Donc, Mbongo sera zoli mbongo na ezala bien. Choisis Matata. Très fort. Et puis boss Abed Achou. Mon côté Azali. Donc boss Abed Achou. Au cas mon bigéri compétence son bois qui est point na bois qui est ko. Et puis sans oublier moto ya mbongo liso sous Steve Lwemba. Parce qu'il fallait ça la bateau ba na monter Steve Lwemba. Et puis na bosanité li passe ba mbongo na Djoboure. Nta lalisa l'autre là na bango kao di ba yako mekela ma mbongo et l'autre côté ma papa toujours. Et jiki tenge au continanga et jiki tenge nazo lelo mabe. Nazo lelo mabe et jiki tenge mo continanga. Et puis na bosanité tant ozoka chanson je t'aime. Donc Fali Poupa immortaliser moto ya mbongo ya makasi matirin moto ya mbongo ya GT. Donc ceux qui ont soyons fibali sous mélange Javel et le bal matin ingénieur Alex Moma de tout ni baou différence yena. Voilà, na kolobela 3 sujets awa. Na kolobela émission munene oyo ba warrior révolté, un warrior révolté. Si vous avez une vidéo na kala, azaki na warrior. Tonton promo IGF oyo mo continuer, mo konza ba golo boka na libanga na dynastie. L'album sans impact, sans idéologie. L'actualité fallait bomiango. Moi pe mabanga na bino za boka ngwe ngezati. Alors, tonton promo c'est un individu de mon collègue tonton promo ayambaki
un vagabond oyo un aventurier oyo azo prétendre que aza mayele natali na conférence de presse à mwana au soleil wanga alati mabe makasi obi garçon oyo Gauthier Sey obi ke ba veste olataka obi ke ezangaka ba coton mowei forme na yo et puis tokolobela likambo oyo voire même ere aleki na émission ya boso na politique pour parler de bobards concernant Fally Ipupa. Et puis selon Gauthier Sey balingi Fally abeta musique o bango balingi to bani mbala moko tokoti yango mpe kaka mbala moko Gauthier Sey na tonton promo balobi ke Fally baconcert na beti misatu wana tozo risque balongola rumba na biso na patrimoine soki ya UNESCO soki ya nini batiango wana donc bino mibale batata mikolo boye kovanda mpo boloba ke baconcert afali wana ndenge avalorize rumba te sikoyo fali yango bolobaka ke abetaka rumba te azalaka ne faible na musique sikoyo bakolongola biso ndenge nini nde bakokonte bapays ya rumba balongola biso ndenge nini boza na leader na bino mokonzi ya bangolo wana abeta omonike bolakisaka faiblesse na ye ya tonton promo mwana olilimbu ya finga o ndenge otanga bandako akokota kishigolo na ndenge onuni okobotima ndefa pembe partout bongo lilimbu ya uta ofingo makasi awo tonton promo oza parmi bato bamela bakomprime mundele azokomise liboma malembe yo oza na kati eza yo eza na paparoles bino bozo reflete bato na biso maboma ya poto bino mibale tonton promo na paparoles bino boya odenigre Fally te Fally obeta miziki oyo fo bino bosepela nango te Fally alobi amélange boyokanga su lelo tonton promo ya kozwa kiti ovandao Gauthier Sey bafete pola ya kozwa kiti ovandao Fally abetaka miziki nini asala bango azwi miziki na bango mboka tradi moderne ya bangala azwi typique ya awa asangisi na mwa R&B muke epesi tokos musique Fally aza na ntina te ya kobeta barumba na mbike suka na maya ya chwenge awa na maya nkelo awa ezosuka na bamaya makelela awa te Fally abetaka tokos musique esko ifo bomituna peke mokonzi ya bagolo abetaka ayembaka na lingala Fally mpe ayembaka na lingala siko mpo ali lingala Fally etraversa bafrontière ya mokonzi ya bagolo etraversa bafrontière te eza na sens te mutu bozokotela ake kobeta baregarde mwa mpo na nini ake kobeta bapyromane mpo na nini papa wemba abeta basaisai mpo na nini papa wemba abeta seyo mpo na nini Kinshasa abeta banzinzi mpo na nini eza rumba ezalaki rumba me mélange muke na R&B lelo Nigeria ndenge baza wana est-ce que biso to tokoli na 1986 toyebaki payo Nigeria na musique toyebaki yango te nga nayebaki Afrique du Sud ezalaki boyika na musique et puis Congo RDC aussi na bapays mosusu Cameroun peut-être na Côte d'Ivoire Nigeria comprendre que musique oyo tobandaki kobeta yango te musique Nigeria azwi musique tradi moderne ne akotisi yango azwi instrumental ya mindele abeti yango ka tak yango ozomona lelo banigeria baza boyika première kabini lelo Gauthier Sey tonton promo yo mona Weranson te yo mona Kofi te yo mona Jimé mpe na te bavanda na plateau série bango baobeta musique balobake musique na biso eza na ghetto tonton promo na tuni soki oza mpena mutu nganti olobaka mpena musique à l'époque ya Weranson wana na succès ma ye moko azolelaki musique na biso na ghetto akenda koluka papa Michael Jackson mpo na nini sedi matalana mpo batya eka peut-être elingi ebimisa musique akongo na ghetto akenda koluka bashaki mpo na nini mais banda Fally abandi groupe d'accompagnement na 2006 boyoki deya ministère eleki na tv soit na pays étranger olobake musique na biso na ghetto Fally a fait propulser notre musique à travers le monde. Faut qu'on dise mango. Toto promo na évite ça, eza bangi, to eza kolia biliele, on kena kolia bilo mobo ya ki mario bokota kabilo sotno ba era et baby sabino mitou, mais vous êtes des intellos, oui, on accepte, mais na misu ya batu bobi makaba inya. Na makabusu bolobaka.
bakolongola rumba ya Congo ndenge yo somona déjà équipe moko boye bezala ngo faible soit disant de bolobaka siko balingi batika biso contrat 4 équipes kasi po bimisa équipe na bino makasi oyo kotikisa biso 4 équipes lokola mokonza bagolwa na bino eza na sens te bamakambo boloba donc boza ba vrai batente boza ba vrai bourrique Gauthier c'est tata na maman no place bafandaka balobaka pena eu mwana vraiment jingi classe o Gauthier c'est tata na maman no tanga na nganda jika kuna makambo osala yango lelo ozokende aller-retour 40 km un mois pe boye matière ekotite si c'est un ventilier tout fait toi et puis nous lobi makamba Gauthier c'est fini na kwa baloba lisusu te Gauthier c'est nazomone aza bajara bato motala e botan to kola mwana oyo balieye azoluka problème bajara ba Gauthier c'est soko tali Gauthier c'est bobi beke o pena azala mikolo milete azoluka kufula maboko ya mutu nena lobi makamne boye petit Gauthier c'est keba oyo kota makamba musique outi mboka balinga uta mboka oyo s'intégrer okoti na kino ebi makambo outi mboka oyebe eloko te keba ezala mbala suka liboma na oso bamemaka na scène pepe silaka bien te tokosilisa yango bien tinga na kosilisa yango bien alors tonton promo lelo dynastie ezokende na nécropole tonton promo oyo ozaka na mboko na libanga no na kati obiko mokonzi bagolwa mawa aza na chance te donc boza wana fale asala boye botie caméra fale asala boye botie caméra siko au moment oyo badiske na bino dynastie eza wana babwaki yo mpe na kati so ikombele mabanga babengi mpe igf gile alengeti ya bajournaliste na bamabanga mpe sambo nango bakipa obi na mokonzi bagolo azanga mabanga babwaka bato donc ye aza ndeka très sensible kizengi moko boye bayebeli ekombo abwaki donc eza pasi tonton promo yo okelobaki baconcert fali abetaka eza kwa baconcert bebe chana terrain ozokosa baconcert ya salite ezokisa mboka soni eza baconcert mokonzi na bino bagolo azobeta baconcert ya salite baconcert ya mabe oyo okokitisa meme na odimati ya musike na biso meme na Kinshasa awa tokenda na Kinshasa mokonzi ya bagolo abeti concert nini ya danger ya kitoko bato batie malati bato balati babilamba bakoti na piste bagrande dame babon tonton aza na concert nini ana eloko te baconcert ya leader na bino mokonzi ya bagolo nde eza baconcert éjaculation précoce oyo booloba wana c'est ça lelo mokonzi ya bagolo boyebisanga aza na concert nini pene ya kitoko bato bavandi baotala yango bazosepelisa matoi na miso baconcert ya lupwishi wana abetaka wana tanengaki obetela bato na poto kuna yebisaka États-Unis mboka monene bongo tala banengaki okokisa biso soni ale yo tonton pomo ya kovanda ke baconcert fala beta yo pena tonton pomo yo ndenge ozanga na soni na carrière ya leader no mokonzi ya bagolo na beta baconcert maka kofala beta oza na soni te bozokele mawa te moto aza akomi lokwa azolata akomi lokwa mwana lukunga omatenge na baconcert tozolata bilamba malili azokoka te aza na soins intensifs fallait abeti ye fois fallait frapper très fort mokonzi na bino bagolo tala ndenge akomi lokwa mwana bayibi ye mutu ondenge akomi na lukika mwana lukunga ozoremarke teke lide na azolataka batricot partout azokende kokolobetaka banini ezali fali nde tatike na défaut wana baconcert oyo mokonzi ya bagolo azokende obeta azobake c'est difficile de chanter comme ça les gens sont assises eza kokokisa mboka soni artiste batibi ne elobaka yango moko atindaka bato babina te bayemba te tonton promo ndenge ozaka facile à dessiner bongo keba na nga emona okenda ko maso na tele elongi na mona ko elongi ndike comédie na biso mo azaka na kala na poto boye ve na biso mo boye soka maquillage nga jouer et puis ndeko na ngai ingénieur Alex Moma tonton promo aza na bana mais bana ngo baza wapi ye kuta aza na poto ala paye bien biso baoyo oko néglige mwana ozala Kinshasa boosouffrir oyebisi mpe mama nde nazwi mbongo te mais tonton promo aza wapi bozoka ere kosala bakayu te bwana poto wana mboka ya état de droit aza na bana te papa bongo akoloba biloko abongo na tv ningini un papa jingi citataka na wawo azo aloba ke baconcert afali eza ko baconcert ya bebe chano
ba conseil à leader mukonza ba golo neza penako ya bébé tchanda kutu te majabu kutu bien moi ba moni ba bana mso suka denile sikutu bien denile sikutu abeti nzembo yokani mukonzi na bino ka kikangi uma lobezo ba kikangi menzembu uluka mwa na piste batu babina ba senga est-ce que nzembo na ba senga en 3 fois na piste ni ba so senga mede bandela yango bakalos bandela yango date d'anniversaire bandela yango. Est-ce que vous êtes leader na bino bon? Vous êtes là toujours, il est entouré par des zombies et des cannibales comme toi, Tonton Promo. Tonton Promo. Ni boum, le roi zala ndiki lo ngali ya kusuna kindoki. Aventurier. Bino mo ngabo ya pesa ba kanda to zonga ba clash. Yo kazinga ta na fingo Tonton Promo na entourage a fali. Na entourage a fali, ta po bino bo ya entourage a fali, ta la pela entourage a fali. Bokeba na bino lokwa bino bo soi-disant bo et puis bo zanga Sonia kieli pena bia komi au milieu du village bo weli ko yambaye yo so mona biso nani botangela ngai journaliste afali nini abengi Charlie Presse a tchena kiti basale émission boza bazoba boza ba sans esprit na yemo mkonzi na ba golo seka kabino penga Charlie Presse azolo bana et puis a dégager mayele makasi. Mais tu as yambé te to yambé te boabi yamba bato ya mkonza bagolo boabi yamba makasi soka mamutu mo longa pa fali bo weli boke ko yamba ke mpena mbangu pour vos actualités mais jusque là album na nezo kende Nécropole album wa yoksi Congo Sony album ebundi na ba actualité album ebundi di ora dynastie penako ebundi na formule setité allez yo Tonton Promo oya vanda ke ola ba ke ba ko longola rumba na biso po fallait abeti na a valoriser rumba de yebisa non yo concert on ngo sala plan meni nenge Virginia viva na meni na mu continent na ba golo ba to meni wenga ba sa elo meni Tonton Promo est-ce que fallait pas beta musique fa tout na Tonton Promo na beta musique à Jarbu na famille nos autres mutabeta ngongi na tout furai Tonton Promo ozana ye ata na munzanzama topa mabele lisi topa bokechu wa yambo azakata porte parole boni buzoba boyeko po ba otika bino après bo abata liboso bo bake bata fali ba finga ka moyete Tonton Promo na ebisio omoni bino leti bino il faut ka ngane na s'en charger na bino Tonton Promo lukana ndenge tokota na sika ndemo ko bandela ki jigola sika yona era parce que chaque année chaque mois bosaka soki ba 3 mois na banda kwa basi esika bokenda ko lia biloko ebebisa bino mitu toyebi te tofandaka boye mbuku nzulu mbanga nzala bokoma ba chijingi batata mikolo boye bosanga misala bokotala ba misala bato ngana koloba boye pesa musana eza musana na sisi koloba na koti na théâtre na sisi koloba na monter na filmer bino misala bino ni bosanga bona ba era zo na te ba zo yisa batuke akota la président 5 fois obimata na wenza jakata te parce que tu es moins intelligent yo era yo ba ke fali a ebi batu bafinga la ke batu na Kishasa ake ko pesa bango conseil na poto po yo era obi bosanga so do bino bokoma ba démon à contrôle a fali tala bato ba lota ka fali butu mobimba pa fala kata bango ba pongi ata zana mwasi na ye akati na tiki mwasi akomi ko raisonner fali bwana soni te Mangamono se bosaka pas fali, se bosaka on pas leader mon konza bagola, c'est un individu de mon collègue artiste ministère Simeyer TNC. Magalo ngona Simeyer TNC. Pour na Simeyer TNC et moni na passe. Fallait bon lobela kay bossa les promotions. Pas conseil la salité à ma bé makaso abeti, surtout tche bilan 2023. Bon le bani stade de Marti pour Kangamaga le 24 juin, conseil à nous puishi. Conseil à ba policier vidéo bima ceux qui na koti bo fongola ba porte ba kota na bango lipa mante ko fele lokwa lilimbu ina ngola bino bolo bana bisoni conseil à moi na effet na kata VIP ayebi ça après ça de Martin abeti conseil ni ya danger poti bolo bakana fala betela ka bana mikie fala betela miko to bolo kuta
Voilà okuta makabino ngi tozo sa makambu ya bourgeoisie. Tozo sa makambu bourgeoisie. Wenge ya la bourgeoisie là tu wenga papa chéri. O tikali lu pushi. Simba ebenda ebata maboko bakoti. To bien mutu. So fala za muta muziki wana. Fallait que nous mettre un concert tout sept présidents ya Afrique ba Vandibo concert privé. Est-ce que vous comptez dans internet botala? Fallait que mettre la première dame ya Afrique a mettre le concert wana maman Denise. Bino musala bino ko leader na ndom konza bagolo kaka maman Denise ta election likambo. Akedati na États-Unis pour maman Denise ta election likambo. Tala ndenge ko sopa. D'ailleurs on a concert muso awa alela ka ba kotela. Kuna zangi mwana tike akimina concert alembi na komata podium ale babano msutu bajalelo basete individu ko kota o amataki podium te akota concert. Vous êtes mal organisé na leader na bino atako te kola epe bisumba les ata organisé mais bino pena vous a pena do ba zéro pena do vous a mal organisé ya ko to mona leader na bino ma papa na ma papa. Donc toto promo keba nanga. Fala ko beta musique oyo yo lingite. Fala beta ka musique tokos. Asala mélange à la musique. Le seul artiste banda Congo ezala Congo abimisi des albums, album international, album national. Et puis en succès. Est-ce que vous comptez ba Gaulois? Asa sala eloko bongo. O bo soirée bo tché anniversaire à Fali. Soto ke kuna mkonza bagola te lem soupe na Afrique boy. Eza mise mo pete na mso salamo. Abeti des albums, album international, album national et puis nyo somi balé et beti ezu succès. Ezate bandoki. Le bino ngata ingénieur Alex mo bandoki. Bandoki. Vous appelez bandoki. Ne barate eza problème ni. O moi mon ami kenyema. Mingi ata yambi mbwa na plateau na ye. Ata yambi ndakala. Akola seka iPad ne boy. Tala. Oyo nani. Alors ka cet individu de mon collègue Emelia ayakoloba Fali. Eza pasi hein. Et puis na yakoloba boy. Omoni ba ministère Congo o eza conseil na zo pesa bino lelo. Botika komundisa Fali. Lelo eza mission o na lo ba bino na suka na makambo na ko pesa bino sute. So bolingi boyokanga mutu na mutu azwa kiti avanda awa atala bokatela nga ba video obotindela ba leader nyonso ya Kinshasa na ba misu bazwi kiti bavandi awa. Fali azali mutu akobundisa te to banda histoire na ebandeli tiki na suka mutu nyonso abundisa Fali akweya. Mutu nyonso abundisa Fali akweya. Leader asime RTNC asala campagne na mabe apesa Fali kombo. Fali alelaka na kombo nzambe oyo asambelaka. Lelo leader asime RTNC akotaka prison. Ezali ma finga o yatinda batu ba finga Fali pendant des années. Et puis na succès ezalaka lisusu te parce que a finga Fali abundisa Fali soko abundisi Fali o talaka leader asime RTNC akota prison. Oh ti lelo ba yaka ebisa biso explication normale ta côté la prison mwana à côté la prison nini ti lelo likama prison na yebalaka te. Oyo ko so cet individu na mon collègue artiste et musicien Fabrigas tala lelo carrière ndenge sila. Pour la nina kotaka na nzela Fali babundisaka ete botika bamisa Congo botika tala lokola mbwazo tala dollar tika ya sala makambo na ye kobundisa ete tata na ye moko kutu tala lelo tata na ye. Moi je ne pense pas que tata na ye soki batu ne bafinga ba Fali te biso tokoya kofinga ye pete yo era yo mtozolo bake akoki opesa félicitations te akolo bamonda encouragement te batu oyo bazalaka na Fali bafinga ke tangu bana wana ben poli de la presse ba ko finga Fali ba ko cracher sur Fali yo zaka wa pour pesa conseil era lelo yo un légende lokola vie na biso wana abeti nze muna Davido tozo lukango on dirait comme kikangi yo tozo lukango to mona ngote légende munene abeti featuring na nani na Davido ti lelo na Kinshasa batu ba yebi nze mwana te. Et pourtant banzembo wana kutu shaka banzembo babeti ezande banzembo bana biso bakola lelo balingi mais ezate na marché ezaka okiti na kati libulu obazo kosa biso mwambu yezobeta wa
na nzembo ya ba afrobeat wana nazoka kaka okiti na kati libulu nzembo wana ne mutu ezobeta na barumba formule 7 mutu ezobeta siko yebisanga bozo vivre na mutu moko bolingi ete ali bozwana vous faites toujours des matalana na kombo ya mutu mususu bozo bwakela et pourtant makambo bozala il fallait bozwa ta ya kokena osala ngo pas ya leader na bino cet individu de mon collègue artiste musicien ya Simer TNC ba musicien botika kobundisa Fally botika kobundisa Fally botika kobundisa Fally vient na biso de la forêt azaka na problème na Fally te mais soki lelo yo lem souvia za bongo grâce à batu na ye ba finga Fally Fally so fingi il faut succès si la yo so tindi batu ba fingi il faut succès si la yo et aussi là on a boye bango lelo notice yango soko fingi Fally otindi batu ba finga yo kutu te otindi ba jale lelo ne bozaka système atindi ka chakal ba fingi Fally okosila ozasuna succès te innocent kenda wa innocent o banda ko belela atala mangana internet ko leka batu nyonso akenda wa po akotaka na nzela Fally ba musicien Congo bozo sila likolo Fally bo silama lelo même na mabala ezokabwa na Emelia cet individu de mon collègue Emelia libala lelo asaki mwati na ye bafandi bambula na bambula likola nini likola zokuluka Fally makambo lelo même na vie na biso ozomona 67 wana libala na ye lelo soki baby ekomi mame na bana toujours po azoluka shita Fally na olebala bino droit chemin oyo akoyoka yoki oyo akoyoka yoki je pèse bien mes mots kobundisa Fally te mpo na libala na succès ekosila na vile kokoma yesu nakende wapi ye nakende vile ekoma yesu nakende wapi ye nakende wapi ye vile ekoma bongo botika botala Fally lokola boyebisa bacommunicateur na bino boyebisa bacommunicateur na bino s'il vous plaît botika via Fally abeta concert a honoré Congo te etali biso te a honoré Congo te etali bino te sinon te lokola bino bozotinda kaka bato bino bafinga Fally babandaka kosila kaka Fally azomata moto ya Fally emata oyo ya bango ekita asalobaka moti bino ntango oya boolobaka maniki alobi boye kisi njoka alobi boye eza problème te komana na etangama Fally baalbum na bino ekelena tala album ya bavie na biso minene bavie na biso jime piano mpo na nini mpo bato ne bayaki kodekone mais vie abimisa album na moni nango pasi 4 ans soki 4 na baku 4 ans soki 10 ans soki combien des années bato kutu bayembela misu bazalaka su te mais tala lelo album il fallait esala ta succès mais likolo ko ya bamatalana ya bato ya buzoba ya bato bayaka kolobela bango badekonaka basila bamabala bato ezokufa likolo ya nini botika kombo ya Fally napesi bino conseil bokosila succès kaka nde boosila wana Fally azokende lelo toyaka na Fally na Congo okiti omati parce que lelo toomona bavantire kwa batoto promo na baera na mwana ogotie sei soki baovandela kaka Fally ça montre que Fally mutu akana na force leader ya nsima ya RTNC mokonzi bagolo abeti concert na États-Unis kuna namoni nano analyse mo bovandi bino moko bozala analyse bolakisa côté positif to négativité eza te bozoya kolobela kaka Fally au moment oyo boza na ye boyokele mawa te akomona ta bilamba malili na makambo Fally azosala akomi lokwa mwana lukunga onemona bayibi ye mutu mpo na nini Fally azosala makambo ya minene na miziki ekomisi ye mutu ya malili donc nalobi boye era tonton promo Petit Ogotier sei bokeba na Fally bino kutu nde bozala boza droite bokosangana boke na biro ya leader ya nsima ya RTNC mokonzi ya bagolwa bapesi bino baposte boye de boza bavantire makasi boza pena bavantire makasi botika na mela na mai pardon bato misato baa bavantire tala lelo Mige Nyema tozwa ye lelo to China Jael Shona aleki na succès
mingi nyema lelo tozwa ye ata ken pena komi au milieu du village tozwa ye tochina Alexis Wech nyonso tona poni mpona koluka mabe ya Fally mingi akoma soki ayambi bato na TV ayipa des après alakisi o nani donc baingra na baniveau moko boye nayebi te bajournaliste nyonso baye na poto bakangi actualité baleki presque bajournaliste ebele oyo bozalaki bososola te likola nini motema likundu artidi net bakenda wana batata na mikolo bilongi chiffone wana bakenda wana tata mwa mabundi minene mo bakenda wana lelo mwana lokola petit Fally aza na audience koleka bino bozoka soni te de plus en plus bozokela kobima bakizengi olobosala mosala bino malamu boluka banzela na bino makambo na bino bato bozala na audience mais bozolanda kaka bozoluka toujours boluka bokritike Fally eza na musicien moko te aosala makambo oyo actuellement Fally azosala Fally azobeta baconcert oyo ezomona na miso ya bato yo era soko yo olobaka Fally azobeta baconcert commercial bawera na bajibe babeta bawera na jibe babeta musique ya facile c'est na biso yango lelo Fally lelo abeti baconcert ya pasi koleka jibe wera bato wana nyonso lelo je pèse bien mes mots le seul artiste au monde azobeta Bercy bazotumba quelque part bazobeta bato quelque part mais abeti concert bato na kati ebele yebi ça artiste ya Afrique nini asala concert abo jibe na wera basala ngo po bino bokangamaka babeta fikin de soki de tongo ti 14 Fally babeta Bercy batumba Gare du Nord mais bato plein na kati ya concert à Bercy yebi ça artiste musicien congolais banana wendo ti na Denis Lesi na Majabu Rafiki na salam boyebisaka na salam wana soni te Fally lelo azobeta musique ya pasi makasi babeta musique ya facilité basponsor banotiela bango bambongo ya danger babrasserie te bambongo baconcert tomona ngo ativia 67 alobango sa baconcert ya populaire wana ya babrasserie nasana ntanga kombo me bato mosusu baa balider te eza baconcert ya facilité baconcert ofele banobeta yango ebele alors lelo boyebisa biso wana leson moral mo bopesa biso te Fally abattre record ya bamusicien tout. Il est actuellement le seul artiste congolais au Congo non etikala kozwa été Fally Ipupa. Donc bon comparer na leader na mina simer tenzelate abeta ba concert ba karaoke azobeta ba concert mo bondie ya mwana lukunga mutozo que ça va tout soni makasi bo olobo kene bo ça analyse a chanter ta ko chanter bozo ya pa mutozo sala makamwa minene bo ba ntoki bo apela ba ndoki bino ba continuer ka na vie ya Fally bino ba continuer ka na vie ya Fally boko sila ba succès boko beta ba album et ba dobeta te bo continuer ka na Fally o mate bo uta na musele mama beti masikini ya banda Congo ezala Congo ba comparer mutu akufa na mutu abomoi mais bato abomoi bazali awo bazobeta musique awo wana soni te tonto pour moi ko tcha libumulo ko mutu ale mbika ya kindoki ale era ko tcha ambie bele boye wana ça va tenir aux pesa batu leçon morale ni au pesa batu yo era yo na zara yo na soni ya communauté na bisoti era na basa ope balula ko tongo ba français na ba ozana personnalité te era wana personnalité te moi mobali mo ka swana na bana basa ko samboka sona ko sa obi même si bino surtout bo sala ba émission bongo na Cameroun na Côte d'Ivoire na ba Guinée ba otala bino ba base eza soni bino mo misa Congo mboka soni Congo mboka ya na ebite ba tout ba on misa Congo ni mboka mo ba basanga mayele artiste munene bo bazo honorer place azo kende ale vous boye bo vandi bilongi chiffonné bo bien te ale bo yebo salete bo diminuer bino ka bo kitsa Fally te bo kitsa nde Congo bo kitsa nde Congo soni boza ndenge moko na ba M23 bino tonton promo M23 era M23 oyoko za mwana sunan Gauthier Sey M23 boza moko soni do ezosenga toke na parlement de président Facha alobaki tosenga bibundeli toboma bino tolongola bino makambo ya misiki
na ma musique boy existait te ba mboka soni makasi gote se yo yaki a le besoin ba preuve là tu le bimake faut ba wore faut monter la bino mususu otali bobi o e umpo mena mena za kindoki encore gote se ya utanga na jika so uzaki na kimuyibi kilokoso so liango pena liango héréditaire style raté wana zo senga papi yemo ka chao loboko po kindoki mususu eza degré pasteur te pasteur asimbo la bien au niveau na ngati o zo senga hôpital général on ani papi yemo parce que ele batu awa na mutu no matala na otoke vivendi otoke botile le suka wa osa vanti ko ke vana na conférence de presse à Soleil obimi do na ibte ne obima kia mo way pero on dirait on est centre balati sango veste aventurier bilo so boye bo dimine fali na ko dimine na leader na mnaza kwa mwana lukunga na leader asimer tensewa mukonza bagolwa ntoko sa mboka soni boy aboyo matala podium donc ye musala ne bo futi ye mbongo bo pesi ye mbongo ale batu ba kotite et puis yobe nani era obike ba era ko mitula mina sala bien te concert tant yo signé contrat promotion ezalaka pona tous les côtés ya organisateur na côté ya ba nani artiste siko artiste bino yo era zo ba ke soki artiste asali bien que ezalaka problème te c'est que era tie malade na musique lelo belelo ba ke artiste abeti leti donc soki ndenge mukonza bagolo bete kala saki pia kolungaka na gima wana ke basalele promotion bien te omake boyebi musique te bino ba era bozo kata nkota ba ki jigolo na basa mitu esala te koto pe ba ke ba lesio makila mais bozo ba makambolo ba kate bo ba ventire bino pena ba tonto pomona ba era bo modèle te bino mona skolo kwa bino wana poto ngeza lola poto ngoto koyango so pende bolo ba oto kutana ngabu ba jeona te na obeto kitoko na obeba te na obeto pena kitoko surtout mingi so eza na hiver nena ko ba makasi na obeto kitoko ba ventire ba warrior révolté yo yenga yo luka pena makasi yo ba kengana ko za muka na mutele ka kota na président ba pesa oni okena na président fâché za tata na yo okena kibukala ba benga na biwana nina na yo ba makamsu yo bano diembe na mama Denisa ba benga na yo ba ko tala oboza fiable to za modèle to finga ba na internet to finga baba sina internet yo pena yenga yo wa mutoro baba ofinga Karine mutabengi abengani sapa mama Denise po finga Karine owe ba makambo bonyoza na ba preuve mo boza ba bilo mo okay ono mayele te ono ka kizengi grâce à ba Jésus tie il est aussi na poto wana na ba faire ezanga tina ozo pakoli so ko lia omenaka lokwa nani ba fanta to ba orange nini kuna eza ba jia kuna ya mo rouge eza ya mo colorant bien o chama na mbanga obimi ambi o chama net wana lokwa gabe maneti ay baso bitula bazanga tina ya Kinshasa ya poto ay ne ba ko kwelela o na mobali mo boye un aventurier tout fait bokeba na fali bamilisa kongo na suki si boye orienté ba communicateur na bino boyebisa bango basilama soki bazo continue kofinga fali soki bakontinue kodimine fali moto afali emata oyo ya bango ekokita mpe se ekita bakufa seul contre tous le aboma trop akwesa bapakasa me mokolo ngungi kaka to nzinzi alelisa ye wazala mato ya koyoka ayoka. Merci beaucoup na ba warrior pe ba warrior nyonso bosaki attention na bino na kolandela vraiment réplique on a baza analyse des répliques parce que moi je suis fou du roi, moi c'est Fally Ipupa ou rien. So le binanga yo tata mukolo bo je m'en fous na bota mandate mon tata wa bota et talingate j'aime Fally, c'est mon frère, c'est mon artiste. Akokana ba artiste na binote ya nzanga na mbunguzuru mbunguzana pas jamais. Artiste autant azo kenda zo pesa zo la fierté ya mboko. Merci beaucoup na bino surtout ba warrior, merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco, maman chérie, maman Mamicho, je te salue vraiment.
Et merci beaucoup na Fergani la merveille. Merci beaucoup na Cyprien Anjolo. Merci beaucoup na Ejiki Tenge. Ejiki Tenge mokonzi nanga Ejiki Tenge nazo lelo mabe. E ngaye nazo lela maman Jeannette Bompeti Mabo Kilo. Maman Warriors nazo lelo mabe. Nazo lela Irene Bompeti mabe. Nazo lelo mabe. En tout cas nazo lela honorable Soule Kauka Bazuzu Osoleki di nazolela fiston coloqué Zapatero nazolelo mabe honorable Osoleki di na mystique afumi nazolela maître ya swag pe ya mbongo Ange Michael maître Ben 52 Balondo champion Tchubu toujours na pointe nazolelo mabe nazolela moto ya mbongo Patrick Bakala engana bona ngama kambo Patrick Bakalos Bakala moto ya mbongo nazolela choisi matata mabe moto ya mbongo toujours nazolela Abeda Shoeboss mabe nazolele pena mabe nanko soko boy Fibalisu Mela Javel di bimana Congo Brazzaville pesa pe Congo nazolela Steve Lwemba moto ya mbongo pe mabe nazolela lipasa bambongo ngaye nazolela Alain Poupa l'ami de King camarade ya Fali Poupa depuis ba Mogondo depuis ba Kilote Alain Poupa nazolelo mabe nazolela maître CD médaille d'or mabe nazolela maître Manix nazolelo mabe maître CD nazolelo mabe médaille d'or nazolela Mat Matire moto ya mbongo ba immortaliser na chanson Je t'aime nazolelo mabe. Allez era tonton promo bokena kosakana laissez les enfants jouer di bokena kosakana boyebi makama musique te bokoti autoroute botali licence te boyebi makama musique te fo bobanda kozwa bacours parce que biso tozwa bacours par correspondance et par bavie na biso Zakari Bababa sur les mola boyebi makama musique te Gauthier Sey né au village grandi au village expédié à Kinshasa pour troubler la vie bavie à Batou comme marchandise otanga na nganda jika to boite batanga na mboka batanga ba vrai ba classe mais Gauthier Sey luko s'intégrer la taper ba veste ça na combo di. Merci beaucoup. Tokouta une émission koya to tokouta une réplique koya parce que moi je suis Koko ba Warrior. Merci beaucoup. Bye bye.